Bandeko RDC, équipe nationale, tala peste toyekolia. Toyekolia na malewa bazotumba soso, ezaka pasi. Tolala na bakondition mabe. Toya lisuko luka basoso totamboli, tala bakete équipe nationale na tuni. Taka bato babetaka bale ne bazaka important na mboka na biso RDC. Donc biso toza na biso bakipaka biso te toza alisanga. Ba volleyball, ba basketteuse, ba taekwondo ina, ba souffrir. Ba cette équipe nationale pour bokaloko tozokosa. Ba médaille ko bango yeyo. Ba athlète penza, bango yeyo. Bango na kuna. Bazoza malewa. Takutu wala utavani nzala. Bana tona aliete. Ye wana na coach na bango chapeau kana sima. Bango yo athlète, bango yeyo tozokosa te yango thème RDC. Je t'aime na bata thème. Oyo te a ozarelo bagani. Team na ningala. Équipe. Mama team yo bangwana. Coach pe wana kuna na sima. A partager. Bandeko RDC, équipe nationale, tala peste toyekolia. Toyekolia na malewa bazotumba soso, ezaka pasi. Tolala na bakondition mabe. Toya lisuko luka basoso totamboli, tala bakete équipe nationale na tuni. Taka bato babetaka bale ne bazaka important na mboka na biso RDC. Donc biso toza na biso bakipaka biso te toza alisanga. Ba volleyball, ba basketteuse, ba taekwondo ina, ma papa tozo souffrir. Tala mama boye. Papa président de la République, bana na yo vraiment ba bunda. Ba ko représenter vraiment drapeau ya RDC, drapeau mboka. Fajibe, kolali libana mabe. Patini biso na suka mboka. Pour que l'entraînement soit donc la troisième vitesse Manzela. Fachi beto yo moko mwa maka ma boye penza nzamba sunga médaille ko ya mena pas si boye. Bazo tumba soso zai kolia malewa shenzate. Kwa komona vidéo a aider biso bande ko mboka à partager. Na éviter ba voisin bazala ka pour surveiller fleuve. Ba voisin bazala pour surveiller fleuve. Franchement, ça va être chiffrement. So. En plus, on s'en va en Nganda. Il y a équipe nationale pour ba médaille ko bango yeyo ba athlète penza bango yeyo bango na kuna bazoza malewa takutu wala utavani nzala bana tona aliete. Ye wana na coach na bango chapeau kana sima. Bango yo athlète bango yeyo tozokosa te yango thème RDC.
je t'aime na bata t'aime oyo te awa ezaka elobaka nini tim na lingala équipe mama etimi oyo bango wana coach mpe wana kuna na nsima topanzani kaka malewa ye wana coach afashe athlète bango oyo drapeau yango wana nkoya international cap ya équipe nationale na mawa trop wana kutu alebi déjà nzala banalieka na ntongo mapa eka mibale bapiole yango towana nzela bipe tozala na village na biso baye kobwaka biso awa eza pasi mpe mawa na suka mboka na lufu pasi mpe mawa yango wana batete yo sutu mpenako awa mpena bafandi mpenza pembeni ya misuni baozela pena malewa yango oyo bozomona eza pasi mpe mawa bakete équipe nationale nzambe tosala nini kaka tuni kaka baleka nde bana valeur biso te nzambe na ngai eteke toye championnat monene jeux africain bamédaille baza awa batala bamédaille na 2015 papa kotutanga te azodeklare mpona mboka nzambe na ngai nzala yango pilipili mpe yangoyo nzambe bamédaille baza awa basala bamédaille 2015 2019 maintenant 2024 weti te wete football bafini 4e na CAN bafinisi 4e na CAN maintenant bafini 3e précédemment bapesa bango bahonneur bamobiliser population RDC baoyamba bango basa baroi bameli même pas médaille ni ya or ni ya argent ni ya mais basala toujours à l'honneur malobeza ebele c'est frustrant, nous sommes frustrés toyete parce qu'au CAN na biso na moment oyo eza ndenge nini babibi ke mbongo eke na banque mbongo yango banque ti lelo message tosuite tozonga na RDC bapesa biso ni safra te parce que totikala kozwa mbongo. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Malheureusement, comme le coach a dit, il y en a tellement que nous sommes dans le regret total. Parce que nous sommes arrivés ici les premiers et avec quelle difficulté. Depuis qu'on est là, on a compétu parce que la fédération a signé le papier. Parce que le ministère a autorisé que la fédération engagement pour qu'on puisse compétir parce qu'on avait des dettes que l'État congolais devait payer qui n'a pas payé. Et après, c'est là pour les équipements. On a encore fait la même chose. On n'avait pas d'équipements. On a accepté tout ça. Et arrivé maintenant là, à un jour de notre retour à Kinshasa, on n'a rien en main. On nous demande de quitter d'abord le village, aller séjourner dans des hôtels où on ne connaît pas, dans des hôtels pendant qu'on n'a pas d'argent. Je me demande comment est-ce qu'on va quitter Accra pour arriver à l'aéroport. Oui, c'est vrai, il faut arriver à Kinshasa. Comment est-ce que cette équipe-là va quitter l'aéroport pour leur maison? On a des athlètes qui viennent de province. Comment est-ce qu'ils vont quitter Kinshasa pour retourner dans leur maison? Et puis on a des écoliers ici. C'est-à-dire on a besoin de notre argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne quitte pas Accra. Oui. Il n'y a pas d'argent. Pas de compte bancaire. Compte bancaire. On a toujours été payé dans ma bourre. Donc on a besoin de notre argent. Et c'est bon, on est à faut-il les lots, en dehors, il y a un village. Alors que ce sont des athlètes qui sont venus pour compétir, basant la condition à ma paix, alors que le village est là. Selon ce que c'est le ministre, nous là, on a besoin de notre argent ici. On a besoin de notre prix ici avant de quitter ici. On a tout ce que nous, le comité olympique, si le comité olympique c'est quelque chose, il n'a qu'à se renoncer maintenant. Si le comité olympique n'est pas dedans, il n'a qu'à venir nous dire que non, lui il n'est pas dedans. S'il est dedans, ministère, comité olympique, nous avons besoin de notre argent. Point barre.
Ne vous inquiétez pas, on sait qui est qui critique, qui ment, qui profite et qui nous cache des choses. On joue juste le jeu jusqu'à ce que la limite soit dépassée. On appelle ça l'intelligence de celui que vous prenez pour un Marco Kitenge, papa na cheche to kufi, pake kom na suka, bambila bakiti kake terrain, tobo mamoto biso nyoso chama na sada, mapimba valembi, ona ngana somela na zola, toso pesa kose antoi mangonjo yoki tebache, solo kota pesa komanda lisa pesa akosere. On leur donne la force, la peur rend brave, la déception rend sage. Si tu m'as trahi, je ne te trahirai pas en retour. C'est ma loyauté qui te blessera au final. Marco Kitenge, papa na cheche to kufi, pake kom na suka, bambila bakiti kake terrain, tobo mamoto biso nyoso chama na sada, mapimba valembi, ona ngana somela na zola, toso pesa kose antoi mangonjo yoki tebache, solo kota pesa komanda lisa pesa akosere, pilo na George pesa na ndenga bakese bakati minito kufi, pake kom na suka, mwana mwa to benda na bambila bakiti kake terrain, tobo mamoto biso nyoso. Bonjour, oh ezali deuxième Satan. Au monde numéro 14, Roger le combattant. Oh ezali deuxième Satan. Na minute oh tosengi na e-chef, tosengi na Gilles Lingete, inspecteur général, tinda bango, ba inspecteur baké de la kata, ministère du sport. Tinda ba inspecteur baké la ministère du sport. Tinda ba inspecteur baké la ministère de l'urbanisme. Gilles Lingete, inspecteur général. Oh, tu as la confiance, oh, moukwa tombola dans la confiance. Gilles Lingete, tinda ba inspecteur baké la ministère du sport. Détournement ezakuna, batumazo lela. Batumazo lela détournement. Batrete congolais baké na Accra. Balali, donc boka hotel ezate. Mais boka ba stade Kotaka. Boka stade Kotaka. Boka ya ba panos kota. Ba pano na ba publicité, ba pano ba publicité. Ya ba $100,000, ba $70,000. Et kota combien? Il y a des millions de kota par mois. Combien de publicités oyo stade salaka? Oyo salaka publicité. Siko ba mbongo wana ezokendeke wapi? Ba match oyo betamaka. Ba biloko to esala ma stade de Martyr, ba stade du Fermin. Ba mbongo wana ekendeke wapi? Alors que c'est qui là Gilles Lingete. Tout comme que c'est qui e-chef il faut équita. La ministère ya nini? Ya urbanisme habitat. Ba teki banda kuna piu sur mabulu. Donc de sengi la e-chef Akita, e-chef Gilles Lingete, s'il vous plaît, Tina Bespecter. En tout cas, ministère de sport pour la détournement. Donc, mon côté comme il a envoyé virement, c'est virement. Il y a cours constitutionnel, ma patrimoine, maloyo, bon tel en habitant ma patrimoine. Tant que vous avez fatigué, vous avez mis un gouvernement. Oh, à foutre la cérémonie. Il faut avoir mis ça en éclat. Total, la place, on va au banda. Let's oh, Dani. Tony moi, Assomi, sans parler. Na Liguala. Assomi, na Balabala, on a 3 palais. Na Gombe. Gombe, d'ailleurs, écoutez, millions. Mais puis, si ma boule a teki badako.
favoriser bato. Ye mo pe azu parler. Kabulo mona kabulo. Osomi ndaku na Gombe, ozi mbongo wapi. Osomi bandako kabulo, ozi mbongo wapi. Kabulo wa kabulo. Tosaki IGF Gila Lingeti akitakula. Gila Lingeti kita na ministère ya urbanisme na ministère ya sport. En tout cas, ezali koka bayibi. Donc tokotanga lisa ba meilleur voleur o bayibaki na premier mandat Fachi na na liste o na obimisa ba voleur na ba voleuse. Okosamba bino. Lengo yote kubola Kamba lambo kanyaso Tele mape utuna Bakuluba Tenge ya kombato Lengo yote kubola Kamba lambo kanyaso Tele mape utuna Bakuluba Tenge ya kombato Dengo yo tokobola, Ramba lambo kanyaso, Tele mape otuna, Bakuluba, Denge ya kombato. Dengo yo tokobola, Ramba lambo kanyaso, Tele mape otuna, Bakuluba, Denge ya kombato. Banda sena jantotela na boma pena matadi na koti na ça va toi? Oui. C'est toi qui vas épouser ma fille. Hein? Mais oui, c'est ce qu'il y avait dans les réseaux. Hein? Le roi me dit qu'il va donner sa fille et tout ça là. Après n'avoir pas été élu, le ministre des Sports décide de s'apprendre aux Congolais les traitant des phénomènes Ngolo, ce qui signifie que les Congolais sont même prêts de fuir en Côte d'Ivoire. Écoutez les propos. Vous pensez que les Congolais vont fuir en Côte d'Ivoire? Je dois être vigilant. La moindre des choses, c'est de vérifier les listes. N'oubliez pas qu'on nous parle des phénomènes Moulou. Je ne dis pas ça, mais le gouverneur sait prévoir, n'est-ce pas? Je dois vérifier qui fait quoi et tout et tout et tout. Comme nous, dans les milieux sportifs, là, nous nous connaissons. Je sais que qui fait quoi. Par exemple, la